Et ce qui ezali conseil na tina ya mabe oyo tozali kobokola na kati na lingomba, il faut to luka batu oyo basalaka mabe wana to pesa bango toli ya koyebisa bango ete likambu oyo botika yango po ete banvoila misatu basi balobelaki yango, ba papa pe basi bateyaki biso yango, bazali koteya biso lere nyonso ete défilé ezali mabina te. Tozali na posa ya mbongo wana, tozali na posa ya changement. Bilaka oyo ba papa balakelaki biso ekomi pembeni. Yo na ngai il faut tobikisama. Soki tozali koluka ndenge nini tokoki kobikisa molimo na biso te. Esengeli na biso tokende kosala makambo wana bisika mosusu na kati ya lingomba te po ete tozali kobungisa milimo ya batu ebele. Tangu yo zali kobina na kati na lingomba, tangu yo zali ko défilé na kati ya lingomba, o transformer yango mabina, yo oyebi soki combien de personnes oyo bazali kolanda yo, oyo bakoki pe kobungisa molimo na bango likolo ya makambu oyo ngai na yo tozali kosala na kati na lingomba. Tangu yo zali kobina na kati ya église, mokonzi ya bule afandi, yo zali ko défilé, yo zali kobina. Est-ce que oyebi à combien plusieurs fois okoki kopesa nzambe kanda po ete nzambe asala likambo moko oyo ekoki pe kobomisa batu ebele? Tangu yo zali kosala makambu oyo epekisami, yo zali kosala yango na kati ya lingomba. Est-ce que oyebi kanda oyo yo zali kopesa nzambe ekoki pe kobomisa batu ebele? C'est-à-dire somba ezali oyo tobengaka yango ezali kosangisa batu ebele. Alors yo tango yo kosala yango na kati ya lingomba, oyoki soni te, obangi pe mokonzi ya bule te, obangi pe banganga nzambe te, me oye kobina na kati ya lingomba. E biso baye tozali koteya, tangu toteyi yango, tolakisi makambu oyo yo zali kosala na kati ya lingomba. E ekomi nango sujet ya intimidation, ekomi nango sujet ya kosala ndenge bozali kosala po ete biso ba analyste totika musala oyo tozali kosala, tolobi boye. Musala oyo tozali kosala, Tata Simo Kimbangu Kiangani nde muto apesi biso yango. Tokotika yango kaka soki tozwi mbela epai ya yemei na ndenge ya pesela ki biso musala ete mission na yo ekoki ya kotika musala wana. Tokotika yango na ndenge ya intimidation te. D'ailleurs, biso nde il faut to intimider bino na kolakisa bino solo. Et tango tozali kolakisa bino solo, nde bokobanga ete mutu oyo asili koya na kopanza poke, c'est-à-dire na koloba solo, mabe na biso oyo ebomba maki ekomi pembeni ya kobima. Il faut bino baye bozali kosala makambo wana. Nde il faut bozala intimider na ba vérité oyo biso tozali koya nango. E ya koloba ete bino bo intimider biso totika musala ya koteya oyo tozali kosala, oyo Tata Simo Kimbangu azali kotiela biso très bien ya munene. Bozali kosala musala ya punda.